Auparavant, na lingaki sport ya kati mingi. Na lwa inga funa za la grand catcher. Quand on a tiki sport wana, na koma Kadhafi. Na kauka, na yo koma siko yo DJ. Eza la l'air na zotanga. Soto sala concours ya koye mangana banobi magale premier. Tokoti studio et pas vers ici. Tukulala wa. Na bilanga nguba. E mame. Yona mutambo ataba. Ye baninga lelo awa boyoka sango. Yala pino asambwe. Ye na basibisa toile kawa. Gembela na biloko ase. Wo. Donc ça inde ngwana et ça qui 6 heures ça ka écrit wana et partait tous les cris na kina. Ya kuva ndile ariti minimba kusia. Talaka na senyo so omone za yo. Système akri wana. Ok tourner bana manuswa ndeni ntakotika ka lobi awa mbala muko banda ba voyage. L'ampère ibisi bango eza problème na bino. Bino mprofuta ngai mo komto na juye na musala ngamo na ufuta de place na sala cria ngana lia kasosote mama lambela nga pondu madeso Adelina lambela nga pondu madeso. Mbote mingi balandi ya Tanelta TV officiel na kobosana te tango na simbi motema na ngai elingi koloba na pesi mbote na la femme du patron Augustine Mariko. Na pesi lisusu mbote na Pati Mungwande motema ya ser nasi. Merci na nyonso bozo sala. Nzambe ya likolo amonabino. Na pesi mbote na papa Kulupa Dikunzi ya Nicole Petit na Londres. Et aussi na pesi mbote na papa Edo Puilu na mama Moseka. Merci na ba conseil nabino. Na kobosana te ko remercier notre sponsor officiel dans ce beau cadre où nous sommes en instant. Sylvia, salle de fête et flat. Boki ko sala concert nabino. Esika oyo conférence ekoki koleka. Esika kitoko. Esika pio ko zo pongi ya malamu. C'est en République démocratique du Congo. Boki komona yango à Kinshasa dans la commune de Matete. Soni ko comprendre bien sur commune de Matete retourne à référence. Ezali boulangerie Noël. Quartier Baumbu, Kunande Boromona yango numéro 47. Voilà, to pesi ba remerciement minene na e cadre kitoko et ambibiso. Na pesi encore une fois ba merci mingi et payi ya Monsieur André Mabouicha, le grand syndicat nakati ya finance. Ba support na yo e komaki. Et aussi na pesi mbote na sœur Faïda, maman na Marco Leblanc, bandeko nyonso boza kolanda biso partout ba santu bisika nyonso bozwami bobo santé ko s'abonner na notre chaîne Tanelta TV officiel. Bo like tolingi ba j'aime na bino et osala kitoko. Merci beaucoup. Tozali na moment moko kitoko. Ngonga ebeti ngalba ngonga ebeti ngonga na biso alelo. Notre chaîne préférée Tanelta TV azali ko présenter biso na moko alelo na émission oyo tozenango sur un témoignage. Voici na mopanzi tozali na l'homme de Dieu azelongo na biso boko découvrir ye Aouti na monde wana toyebi ndenge ezalaki il fut un catcheur a évolué vers des années 93 azaki catcheur accueilli a commis DJ grand DJ na Kinshasa et aussi aiko suka na musique
atala kwa munene mais lelo azali na identité ya Nzambe, un grand homme de Dieu, un grand missionnaire, aza kopanza sangwa Nzambe par-ci par-là na kopesa yombote. Bonjour pasteur. Bonjour, bonjour papa. Merci Toyambio, mais avant toute chose, la Bible dit, devons d'abord rendre gloire à l'Éternel. Raison pour laquelle, quand vous êtes là, l'homme de Dieu, vous êtes présent. Nawikotika epa inayo ngonga oyo obonde la pona tokota na mozindo ya likambo tokutani parce que on n'a pas si papa, on n'a pas si menzamba sali tozi okara tokangio vraiment tango oyo totiki epa inayo o mema biso na prière. Éternel Dieu tout-puissant, Père très saint, nous te bénissons, nous te disons merci. Que ton nom soit sanctifié maintenant. Que ton nom soit béni à jamais, d'éternité à l'éternité à l'éternel. Jésus-Christ, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu. Je confirme, je déclare, Jésus-Christ, tu es Dieu vivant. Na bolingo nyonso bateli biso to mona na mkola lelo tika lokumu kembo ezonga na mboka no mosantu pona kosangisa biso na mkola lelo Nzambe to pesi yo merci ndengo sélectionner biso tozala compter parmi les vivants sur la terre des vivants to pesi yo merci na bonne santé accordé biso na bonne souffle de vie accordé biso lokumu kembo ezonge pai na yo na bolingo nyonso Nzambe tata nazali kotika émission oyo ya Tanel TV na maboko na yo Nzambe tika yango ekozala pona ete bayeba koyoka masolo oyo bato bakoyoka sango oyo Nzambe eyeba kolongola bango na kaya Mungu nemema bango na kaya Seigneur Jésus. Yango na bondeli na kobo na mokonzi Yesu Kristo. Pe na lisunya Molimo Santo. To bondeli bongo. Amen. Nangi o se présenter bandeko partout tailleur baza kolanda biso bayeba kombo ba bengaka yo et puis kombo yo ozanango lelo eza très important. Tango nazalaki na mokili ebele bayebaki nga na kombo ya Lapino. Ebele bayebaki nga na kombo ya Lapino. Pino se. Seigneur a récupéré nga na ngambo na ye. Na bengami na lelo na kombo ya Pasteur Eli. Pasteur Eli Bosolo. Merci papa Eli. Togolinga to comprendre na mozindo via papa Eli. Mais na kobosana te na koyebisa bandeko nyonso ba oyo balingaka Tanel TV officiel que émission na biso ezali na ba épisode ebele ça va partie ebele o tout ça kokende na première partie il y aura deuxième partie je pense bien ceux qui peuvent partir mususu ekoya toko landa yango voilà vie ya papa toko lobela vie ya papa avant pendant na après Bible zotel c'est biso Saoul a bengamaki Paul bien après sur chemin à Damas a kutanaki na kolo Yesu toyebi vi na ye oyo amenaki azalaki na ba comportement azalaki na bizaleli azalaki likambu songolo metango Nzamba bengi ye akomisaki ye mutu mususu na yango na kotuna motuna epai ya notre pasteur Elia amekempe ko lakisa koyebisa biso vi na ye avant ezalaki ndengeni. Auparavant nalingaki sport ya kati mingi nalobaki nga funa za la grand catcher. Malheureusement bapara balingaki te na sala sport wana po na bomwana na nga bamonaki ke ndenge nazokola deja nazalaki na mobulu ya bitumba soki na continuer sur na sport wana na koma su mobulu makasi na mbimisa bango bangambo po bazalaki deja kofuta bangambo na ba commune banini
Alors ya osala ke natiki sport wana tant natiki sport wana nakoma Kadhafi nakoma grand Kadhafi nakauka obayi ba iranien na période wana ba iranien ba orene kati ya Iran nakauka ba période wana nakoma Kadhafi tango période pe ya Kadhafi sili essence bimi par-ci par-là na yo koma sikoyo DJ parce que don ya koyemba ezalai nazalaki nango déjà ezala l'air nazotanga soto osala concours ya koyemba nga na bana obimaka le premier so basangisi bana école nyonso mutu moko ayembaka mutu moko nzembo oyebi leka yemba nga so na leki na yembi na epate école mobimba. Alors douane ezalaki déjà mais ignorance par négligence tozokola na yo sala siko ki DJ ta on a commis DJ et okutana pe par coïncidence grand frère na ngai afungolaki grand bar esalaki succès na Matete institut de beauté na salué à passer place Azali apôtre Jean-Pierre Bosolo bambo théâtre na musala munene osali na vinanga encadrement spirituel na yo. Alors na komaki DJ na terrasse ya grand frère nanga wana kuna pe na formaki ba master mususu na formaki master moko Ogi on appelle ça que kombo aligondo zimele ayebanaki pe à son âme akufa na lunda. Alors nga na continuer ko évoluer na ki DJ ta on a tiki grand frère nanga na kesi ko na komi na ekala moko na Fito Bilanga Nguba na Fito Bilanga Nguba wana efungwa malem susu 9h efungwami ba 10h 12h 11h bato babando ton 13h plein 14h plein à craquer esika na salaki cria tukulalawa na Bilanga Nguba emame place na sala écrit wana oyo na bimai nango premier danse na langa star pas evoloko wana zana na DJ na tamboli presque ba grand boîte ya minene na moi na zana Bilanga Nguba na soir Bilanga Nguba ezaki na quartier nini na Kinshasa Bilanga Nguba ezalaki na Changu bana Changu ya solo baebi Bilanga Nguba batiti les valeurs baebi Bilanga Nguba bien badi ozema baebi Bilanga Nguba do baza ebele mwana tanga bakombo ezate na émission. Alors wane bando ezalika boîte boy bando saka na moi 18h kangami tangu yango kangami le msusu na ye na njili na top man na quartier 1 na na njili na top man na quartier 1 na évolué kuna kolongwa njili na quartier 1 na ye pa ya fano na yolo na self control na évolué pe kaka kuna titi na self control n'est pas évolué quoi qui ko découvrir ngai évolué quoi ya tinda mutu aye via zobe ngayo azali banda taona oka vielai na bimi to solo na via bibi petit aka to solo ma solo kota mouvement osala obanda osala musala na mouvement oza un bon chanteur oyo yembo oyo osala animation oyo bina ya okota mouvement parce que tout ça peut na ba tourner to okende ba mikili. Alors ngata on a okibongo abi okena koya na kenda pe to solo la tanto solo la boloko ngana saleka na esprit à l'art harmonique bon kuna ba orchestre l'art pendana no tefu nan d'abord musala bona kokaina no esprit na ko ya ko ondimana no pia kati
na continuer ki na kidije nanga. Alors tant na continuer na kidije nanga et ça qui que doublir nangai ligondo zimele yake na viela parce que kriwana to côté studio et pas verkis pour bois qui premier kriwana ngana yi na mikle bardo tukulalawa na bilanga nguba e mame yona mutambo ataba yeba ninga lelo awa boyoka sango yala pino asambwe yena basibisa toile kawa dembela na biloko ase wo donc sala inde ngwana et sala ki succès au sakalate kriwana et partait tous les cris na kinao tiba mikili kriwana sala succès ya makasi mais ngana zo continuer na ki DJ siko bango bake ba mi bazui mutu na format ki ligondo zimele pia sonam bakena yenda bandi kubwaka na tiki na rejoindre bango ngape ngamo pe na bandi kokende kubwaka na ba orke na langa star titi omoni kaka système ngo ya kozela ka banini ngana alaka na besoin l'art kaka polar ndeza makambu banini datiki kuna ngana zongeli ki DJ nazo évoluer na ngana ki DJ so tauna zongeli ki DJ wana na kesi na komiskoyo na simbi ekala vie na ngamoko vie chama pia sonam na lemba wana zalaka en plein air na simba ko succès ko sakanate wana otobi msakri ya kuvandila aritimiki bakosia alors pesa ke pax au sakanate kriwana zomona talaka na seo komona lokota donc kriwana ya kuvandile aritimini bakosia talaka na senyo so omone za yo système a kriwana bon kriwana salama ki inspiration nzembo moko bando betaka ka instrument nzembo moko ya ba West Africain bano betaka ka instrument nzembo wana za so beto likati fobi na kaka alors vient nga Créodor ndaye ko zwangai na chaman wana alors albi nazana besoin na yo nazana boîte nanga kuna fo ya komona ngo na club nanga na kepe na moni e kalango pezale ka kitoko lokola Sylvia kaka nde Sylvia za munene boy kitoko badini chez Créodor pezale kaka nde ngwana ngabi bon venga na ninga ko travailler na contrat ninga ko travailler na contrat esprit à l'art likonda wana na komina lemba na komina lemba toko abi ok ngabi pesanga na l'art nanga 6 mois na tia na poche bon le reste bando payenga à chaque fin du mois apesanga katikati ya 6 mois lokola 3 mois pesanga katikati ya 6 mois atia na poche simbi Créodor lemba eningana donc ils allaient samedi soko ye Créodor te c'est cause maladie bien nini na simbi Créodor lemba eningana kana ndenga osakanati wana avec écrit kangali pungu na nzete simba ye kanga ye chaka soy kangali pungu na nzete simba ye lipungu pungu na nzete alors wana lisusu grand-père lera yo zwanga orena kende na ndimaka penda bapiaka ko supporter bapiaka ya ba orchestre tendenge zalaka ka ubetindule ya sili okei bonga ndima ndengona te na tindiki masaranga musuna formaka waburu bure men personnel yake abwaka kriwana na t-shirt esimba pe bani mais ye pa moni piaka leki azongeli na susu ba boîte yepe lisu ala DJ yenda simba penda yenda atikale ko umela mingi na self control pas vieux fano personnel
atikali kuna nga pe nazo continuer na nga kaka DJ na station relax na bongolo na coin na ke na simba yango lisusu danser. Un jour na utai kuna nazo zonga pale kana to comme na sima parke na biso matete wana to kuta na viembaki azala na petit nemo waeba inga avivie yo so luka DJ master nango yo do deux fois te. Non pasteur, pardon pasteur, viembaki azala ki nani? Viembaki bon ya azala ni kala na ekaka. Nde ba créodor ba vie bilanga nguba do ye pa azala ki na nekala na ye. Abia ya ko kapenda ko ningisa dalas apesinga mo alarme ko bongo leka to solo la na koma kuna pe ba soir abi ingana ningi pe na yo kayo ok ça va na simba discothèque makambo changea tozalaka jeudi bango ba koma tongo sa te mais jeudi wana to koma tongo sa ti 4 heures aye akuta ke oui batu baza donc ambiance ezokoba babenga bivia za banda zo benga yo na comme na bis en tout cas petit na ndimi mouvement oza très fort ti to évoluer tant tozo évoluer wana ne ko sala ke na zonga crayon d'or. Alors, à partir de Koula Soalemba, grand-père n'a pas récupéré. Il a péché son guet. Si on a ça, somo. Alors, wana sikoyo, vient à Walingonda, il y a un simba qui mouvement anti-choc. Paix à son âme. Natangu, grand-père qui ko soyo na ki DJ au bandai ko sala. Est-ce que on dit qui facilement au tika qui DJ parce que bandai ko futa o kitoko aucun de sikoyo et pas grand-père nazo ko yanola yo na pesi mbote mingi na molandi ya munene ya Tanel TV officiel la femme soumise Emile Ngoma maman na finesse kula mbote na yo maman. Voilà papa, est-ce que oui qu'on répondre biso parce qu'il y a qui DJ au bandaki qu'on se retrouver na yo. So contre Sili na communauté moi 2 jours no yate mende nga te contre Sili qui faut renouveler. Là va renouveler na ju paquet na côté na poche na continuer boulot. Alors les grand-père ayaki bayaka bangona ni na Strevos Nyarkos. Ben na Crayon d'Or bangona Strevos Nyarkos. Première fois, les Strevos a quitté à Kinshasa. Voilà, le dernier coup de sifflet, les ont bêtés, donc, ils ont frappé, on a créé d'or danser. Succès à danser. Lemba kokwea. Donc, lemba, donc, la émission de ma concert comme ça. Moutou a émis lemba, crayon d'or. 12 fois champion à Lemba. Chaque année, donc, Banda Ozalakaka, donc, Kaona Bikala Moussous. Alors, l'air Bayena, grand-père Bayakina, Strevos Nyarkos, Bakutanga Kuna, Epsi, Moutualene, Zalanani, entre, viens mobilette. Nazo Bate, Bazalana, viens mon pire, viens Kakabia. Toujours na prêtre baza kuna grand-père baza na vienyarka bali ba mona yo akomi kuna to mona na pesi bango mote ba salutation grand-père albulanga mais toujours na besoin na yote mais yo to solano n'est pas ya fano zala yo tenga habité zala ngai mais pourquoi ya tenga habité bon vieux moni na ebise vérité ngabi ezala likambo la revie yango na yakate abuka na oseka abi tozana to beta na concert na fiki ngabi lokwa concert za na fiki na oya en tout cas na oya na en tout cas fait na recevoir yote
nakoya ti na menia na ambiance ti ba 0 heure na lembisi ambiance ti po ezala so na nina lembisi ambiance na lembisi ambiance mon pe na lembisi ambiance ti ba pe ba ke atoke na biso mouvement za soutenga mon na lembisi tiki ba kene na pe na za besoin repos na se reposer na lembisi ambiance ti ba 0h30 wana bon botika loka ba petit bazala botika lokanga ngana ke pale nzoka na beti na nga tour na fikini na koma kuna pe na fikini jour ngo sala ke walingo ndapa ya kate na simba anti choc siko coïncider mukolango ayiti ye pas allé chanteur animateur zona net ngape chanteur animateur mukolango coïncider que ya été zona et coïncider que ya été jour ngona simba ndule banda inerti 4 heures grand-père a dit ok bongo ya mardi na Kipwanza mardi bongo ya na Kipwanza na répétition comme ça pour la pena donc toyoko bien biso sur la bar mardi ngo pe na ke Kipwanza ba kermesse elle qui par-ci par là mais là na kermesse moko na Carrefour des Jeunes abi grand-père bon na moni le répétition to que tamula été po na soir futo que beta na Carrefour des Jeunes wana ba 4 répétition et que na comme d'habitude ba 22h 23h mais to kata kiago ba 19h po concert ezalaki na Carrefour des Jeunes comment wana bandi ko beta concert wali pa ye ba ebise que via Zumasa moko au bois ka danser kutike le tante so simi micro kanga micro tina suka ye pele ra ka ndengwa pe simba micro kanga micro tina suka donc moi kutunga na zo atankuta okota na bois kezate tiers mo grand-père mtali amona nga shooter atuni c'était avant ne kuna sima bafu aotala navane na ngaka boy ayo mpapeti ngabo sutuki mais yonde ni ovanda osesuplote nga mais je wali asimbi microbe azotika espace teskonga na obwaka nde mais mitune komi kokota wa papa suki Nathalie mutune uti na Paris et pas bato bazo na biso en direct et pas ya Ser Pichuna Matu Mona Ser Pichuna Matu Mona lobby azolanda yo kitoko azana esengo makasi siko ya lobby tout ce que vous êtes en train de dire ezaki vers bane nini omoni na cadre mburiema banyango pe kokango na mutu ezape mwa pasi na cadre mburiema banyango pe kokango eza mwa pasi parce que eza bane muko bane pe eleki trop eleki ebele d'accord ba 89 à 90 donc bane muko ande ngwana Ser Pichuna réponse ya motuna na yo yango yo tika nzamba pambola yo toujours mabolongo na se merci maman pasteur est-ce que oki ko continuer tu évoluer grand-père MC walingo ndabite ngande nangaje ngakolo mouvement ngam na futai yo sala par na yo pas sala par na yo zomona yo sala par na yo il n'y a pas un part d'animation au sala. Il y a un espace pour continuer le boulot. Toujours na bandeko baza kolanda biso partout en direct dans notre chaîne Tanelta TV officielle. Mbote na yo Ser Beyanga Mamana Sindini. Mbote lisusu epai ya papa Diru Mbu Bika na mama Gabi na Birmingham mbote bele na kobosa na lisusu te na kopesa mbote na frère Freddy Binga ya mama Faila na Manchester et na kosukisa na
Papa Jean Dine, Yamimi, Mouswamba, Sanate, Bilo Nabino et Komaki. Vraiment, tout ça, kochité na première partie. Makambutu sur Malam, Yamakasi. La deuxième partie, notre pasteur Azali, mais la repère ça y est, Maloba, il y a conclusion. Mais avant d'appeler ça Maloba, il y a conclusion. Et pas il y a pasteur Eli. Na Pessi, merci. Et pas il y a Papa Pichou de base. Papa Pichou, merci beaucoup. Na Pessi Lissoussou, merci. Na notre caméraman Ouazale Longo Nabiso. Si elle est Zanga. Merci beaucoup, pasteur. Nazongi Mboka Wayo. C'est la biso moi. Conclusion pour na. Maintenant, les jours suivants, on a deuxième épisode. Comme ça, tant que tu as concert et après concert, tu as tourné en Équateur. Tu as tourné dans le soir, tu as continué à lobby, voyage. Grand-père a eu un problème. Bino mpe ofuta ye ngai moko mtu na zuye na musala ngamo na ofuta ye alende to okende ba tourner na Équateur kuna de place na sala cria ngana lia kasosote mama lambela nga pondu madeso Adelina lambela nga pondu madeso Kirwana na sala ngona tokena ba tourner ba côté wana Kirwana pe salaka impact ya kusakana te donc je salue maman Adeline Dimbulukaou na Londres avec maman Dorothée Bambota Mingi place Mozali bon continuer toujours le sambo bon continuer toujours l'intercession kolo akotika binote yango wana mbala sima ne tukokoba lisusu na masolo ya muzindo ya matatoli na oyo nkolo asali na bomona ngai kolo apambola bino na pesi bino merci na bosanité papa Cédric Nemiala motema ya mama Abigail les boss merci à tout le monde tokutani na épisode oyo eza ko landa Arch to know when you kill louange. Come on. Louange. Et bon. Pana zambe babeta mololo. Ok, allez, ringa bango. C'est vrai. You know le roi. Il est bon le Seigneur. Sana yunza kumbae Mbasantu baneto lingwende na yo tango kitaka bakaka tani batelemaka Amerika Asia Onemela Yesu Europe Oceanie Sambazana bomo ebongo na Afrika Yesoza mo Kiloba c'est ça. Kelelo ekobeta Nalokomwa Yesu Iso tokoyeba banzembo Potokumisa gata Solo bisengo ezalie Nalola Sai na mboka tata Kuna Nalola Oya jiti Tokoyemba Solo bisengo ezalie O bisengo ezalie Tata. Yela. Santas. Tout le monde est bien ensemble. Allez tombola maboko di polo. Yela la sango.
comme un seul homme.